na papa Hervé. Kokuta na wana bakutani, alobi eza surprise, asali akesala feregola surprise, mais feregola ayebaki, Rafini Tumba akoluka moye abima wana akoya. Voire même avant ça la vidéo oya sali qui envers Karine Mokonzi azosala te. Mais elakisi te Rafini Tumba atiki Karine. Non. Rafini Tumba ayebi. Ayebi ke awa eza poto. Position oya zali. Appui na ye ezali. Ba service social. L'État belge. Donc, faut respecter bango. Faut respecter bango. Ba pesaka ye. Ba bieloko oyo. Ye akokako mata. Donc, elingi koloba we. Rafini Tumba. Tango zo se comporter bien. Makambu na ye. Niveau l'État. Niveau social. Ezo kende bien. Ndenge lelo oyo. Auto silisa cours. Accéléré. Il y a aide soignante. Pour Rafini Tumba, aza penza aide soignante penza ya makasite. Azana asali cours moko accéléré. Ezaka 6 mois. Donc azaneti demi aide soignante. Aide soignante au quartier katikati ou bien au quartier un quart. King azotake double king ayebi ezana tina. Ezali buzoba te panaye eza bénéfice. Alors, Rafini Tumba, nakanisa bomoni, publication oyo tcheki, ya Facebook, oya zoki capture d'écran à Tchewana, ya les 3 sœurs actrices. Elinko lobateki, azola tsabiso na 2016, ba posta ki ye to posta. Rêve ya Rafini Tumba, ezalaka, abattre, à gagner Karine Mokonzi. Rêve ya Rafini Tumba ezalaka à dépasser Karine Mokonzi na ndenge nyonso. Même tant Karine yaki na Congo, tozwaka Karine adversaire ya Gloire Olangi. Mais Rafini Tumba azako zwa Karine adversaire na ndenge ya kosakana te. Donc, bino ndenge bosalaka ba rêve, otonga flat, osomba bateau, mais rêve ya munene, ya Rafini Tumba, azala likolo ya Karine Mokonzi, pe bateau, bakoma kobenga ye, 3 fois la baronne Sanke atinda, pona mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Rafini Tumba, na Congo ayebaki ezali facile pote aleka Karine. Ye mutu aliboso alakisa ba voiture, ye mutu aliboso alakisa mingi contre Karine. Na lobiteki ye mutu aliboso azala na voiture, mais na batoyo bazako luka rando na Karine Mokonzi. Yem akomaki kolakisa voiture, akomo luka asomba nyonso, batu banini, na mbongo te, na yebite soki na modèle nini, mais poaleka Karine. Alakisa yango na miso batu nyonso. Na Congo, tango asantiraki eza difficile, ayebaki sikoyo fwa la makasi na ba musicien. A partir ya ba musicien, akoniata Karine. Azala nango vraiment sire. Bandeko, tango akokate esala epasse. Ata tomona wango na misu te. Rafini Tumba esala epasse abima ridicule na ba camarade na ye pe na bato ndenge na ndenge.
Bien sûr, biso tomonango na net te, mais ye esala ye passe. Rafini Tumba akomi na Turquie, aye na bana. Karine akomi kotoyo. Rafine akomaki toujours komeka kotake. Pe kokalikile. No, tango kutu Karine nano akomi koto te. Soki botali ba video. Rafine akomi na Grèce. Wana Karine koto makambo sikoyo kitoko sakomaki awa. Rafine akomaki desi amoni Karine ake musika kaka esili. Na Grèce, en tout cas Rafine alobaki mingi te, d'avance alobaki te, achaki ni munoko, ndenga bandako tia na kata Turquie. Po na Turquie, oui, azako futela ndako kitoko, pe azalaki toujours munoko po na koloba na Karine. Mais na Grèce, en tout cas, amonaki souffrance à Grèce, akokaki koloba te na makambo mike oyo asalaki na Grèce, moye tolobango awa eza te. Alors, Rafini Tumba, lelo oyo aza na Belgique. Tangu Rafini Tumba aza na Belgique, buzoba wana azosala te. Bataki oyo abanda kosala na modèle ya Congo azosala te. Bataki ba modèle akosala na Turquie envers Karine Mokonzi azosala te. Mais elakisi te Rafini Tumba atiki Karine. Non. Rafini Tumba ayebi. Ayebi ke awa eza poto. Position oyo azali. Appui na ye ezali. Ba service social. L'État belge. Donc, faut respecter bango. Faut respecter bango. Ba pesaka ye. Ba bieloko oyo. Ye akoka komata. Donc, elingi koloba we. Rafini Tumba. Tango azo se comporter bien. Makambu na ye. Niveau l'État. Niveau social. Ezo kende bien. Ndenge lelo oyo. Auto silisa cours. Accéléré. Ya aide soignante. Po Rafini Tumba. Aza penza aide soignante. Penza ya makasite. Aza na asali cours moko accéléré. Ezaka 6 mois. Donc, azaneti demi aide soignante. Aide soignante au quartier katikati ou bien au quartier un quart. Po boyebi mikolo yo épidémie yo l'hôpital ezana bato ebele. Alors pa ya Rafini Tumba ez avantage. Ndako si bapesaki ye. Mukanda si bapesaki ye. Ba formation azosala. Azui place aide soignante. Alors Rafini Tumba chaîne na épée, air Tumba, avandisi yango bien. Donc, azo kalikile kaka mutu moko, Karine Mokonzi. Bon, bolimbisanga, asalaki pe mwandamba buzoba, alinga ko touche Karine, ezala na quit, na kanisa video wana, ezakaka ubia longola. O babenga ki 3 fois la baronne, na bar, na ba garçon. Mais, azo salango avec contrôle. Ye azotaki na ye ba musicien bato minene parce que wana même na l'état ayebi ndenge ngunda nekenda ayebi ke ekozala toujours appui azazoba te soka azotake le king azotake double king ayebi eza na tina ezali buzoba te pa na ye eza bénéfice. Alors Rafini Tumba na kanisa bomoni publication oyo tcheki ya Facebook oyo azoki capture d'écran atie wana ya les 3 sœurs actrices elingi koloba te ke azolakisa biso na 2016 bapostaki ye to apostaki non azolakisa biso azali actrice. Donc ba chroniqueur na ba chroniqueuse oyo nyonso bazosala film bazobima ba actrice lelo yo ye aza liboso na bango sa banda kala elingi koloba alobi na ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyonso mais na likolo na bango azolobela mbala moko Karine. Alors papa Hervé aye Belgique. Rafini Tumba aza na contact na papa Hervé.
kokutana wana bakutani alobi eza surprise asali akesala Ferregola surprise mais Ferregola ayebaki Rafini Tumba akoluka moye abima wana akoya voire même avant ça la vidéo oya sali atie na site na ye sakutanaki na Fere si manango pardon si manango aye kosala vidéo wana. Alors pourquoi lisusu soki azoluka asala interview émission na Ferregola azana contact na Ferregola nyonso wana azana posa chaîne na ye ekende liboso na ba musicien surtout Ferregola azana besoin akanga ye parce que ayebi Karine Mokonzi chez Mokonzi est démarré avec vitesse. Donc, Ferregola ndenga zawana, Rafini Tumba zo souhaité émission ya liboso et salama panaye. Parce que soki Rafini Tumba a sali émission ya liboso avant Karine Mokonzi na site na ye ayambi Ferregola wana Rafini Tumba ko sepela. Pe na misu ya ba téléspectateurs Rafini Tumba a tché Karine Mokonzi bi. Pourquoi? Parce que Karine Mokonzi azali mutumoko oyo azoka Ferregola na considération makasi. Pour Karine Mokonzi azwaka Ferregola na considération yako saganate. Alors Rafini Tumba ayebi yango. Yango Rafini Tumba azosala tout yasale émission mutaliboso. Karine Mokonzi akokosala na ye. Mais Rafini Tumba alinginde ye fwa yamba fere mutaliboso. Pour Rafini Tumba alingi sikoyo guerre ya ye na Karine pouvoir oya lukaka a dominer Karine e bando salama sikoyo na misu po yebi ke Karine Mokonzi azan avantage po makambo Karine Mokonzi batu bamona kango na misu ye oya salaki na Congo munoko atiaki mingi sikoyo misala ezalaki mabe. Alors alingi ko utiliser te na poto atia munoko lokola poto e facilité biloko ebele yango Rafini Tumba sikoyo akomemango na ndenge biso nyonso ba téléspectateur tomona ngo na misu. Yango Rafini Tumba azotila biso ba photo ya musala na ye aide-soignante. Rafini Tumba azolakisa biso ndaku na ye. Rafini Tumba asali chaîne na ye déjà kitoko encadrango bien pe azoyamba ba musicien. Donc Rafini Tumba na poto azo calculer fo yamba mingi ba musicien ba comédien batoyo bazali déjà oyo ba yebana oyo pe tozo intéressé na bango na ba oyo babunga mais azo sala ngo avec calcul. Sikoyo Karine Mokonzi ndenge a démarré chez Mokonzi officiel makasi boye Rafini Tumba akoluka moyen accéléré. Yango wana Rafini Tumba ndenga zawana en tout cas oyo ezalaka souhait na ye ezali Karine Mokonzi azala ne la baronne mais ye 3 fois la baronne na ye wana et comme en réalité mutu soka moni ba œuvre ya Rafini Tumba ambala moko azomona Karine na se ndenge Rafini Tumba lingi ezala ndenge ezalaka lelo yo soki mutu nyonso amoni Karine Mokonzi na bandeko na équipe nationale mutu nyonso ayebi ke Karine Mokonzi banda kala azala niveau moko te na baninga na équipe nationale ata bazako lobake tokokani Mokonzi azate mais na ba image tembezate Karine Mokonzi azali kolo. Yango Rafini Tumba yepe alinga sala ndenge moko aninga pratiquer kaka idéologie ya Karine Mokonzi
na ndenge ya sérieux parce que poto epesi occasion asalelango po ayebiki na Congo ezalaki impossible ezako senga kaka ba relation ya ba musicien azui ba relation me akokate mais lelo yo poto esungiye pe Rafini Tumba azako souhaité Karine Mokonzi azala na France po Rafini Tumba yebaki Karine soka za na France akozala na difficulté makambo ebele alors nga Rafini na ko battre facile mais lokola Karine Mokonzi azongi Belgique ndako posé internet force akosakana te relation evanda comme na ye internet ezolemba te kolobelango alors Rafini Tumba ayebi difficulté esu makasi mais Rafini Tumba aza siko sir akoka kolite na Karine Mokonzi aza vraiment sir yango wana alingi kotia monoko te po soki atie monoko ekomemene eloko te yango azosala neti akipaka Karine te mais Rafini Tumba akipaka Karine chaque seconde ndenge na lobi Karine na Rafini Tumba suwe na ye ezalaka kotonga flat te suwe na ye 3 fois la baronne aleka Karine akoma na se eza bongo tolinga te eza bongo alors nga papa robo na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.